partout, vous allez kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV Mwana Congo. Chaîne oyo ekambami na munganga spirituel Tokotolo na bango. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant pona kolakisa monene ya mboka na biso pe kolobela makambo oyo elekaka na kati ya mboka na biso. Tozali na kati ya Ediba TV Mwana Congo pe Ediba TV Mwana Mboka Congo. Tous les deux chaînes elobelaka réalité ya spiritualité ya mokili mobimba pe ya réalité ya spiritualité ya mboka na biso Congo. Yango na betaka mbela na batu mingi na lobaka bomema balisi histoire na bino epai ya Papa Edi Diba oyo abengami munganga spirituel. Eza na moto moko abengaki nga na nzela singa mpona kotuna ngai pourquoi bakobenga yo munganga spirituel. Nalobi monganga elakisi mo comme docteur Tokotolo, docteur spiritualité. C'est-à-dire quoi? Tozala masesi, tozala makambo ebele oyo ezali na se ya moi oyo. Tozala ba problème oyo ezali koleka na se ya moi oyo. Ba problème wana ezali kosenga la spiritualité. Ba problème wana ezali kosenga moto akomanyola o malamu. Ndenge tozala na ba prophète, ndenge tozala na ba évêque, ndenge tozali na ba docteur na kati ya etonga, ndenge tozali na basali ya nzambe ya solo, ndenge pe tobengaka na ba titre un ministre de Dieu, un ministre d'État. C'est-à-dire que nazali na kati ya bo spiritualité a kospike moto likambo oyo azali nango botuna baye oyo basi babenganga. Soki ozali na moko na kati ya ba émission oyo oya YouTube alandaka ngai malamu akoyebi soki nazali moto ya solo po soki likambo ebengi nga na konyanyola me nali prophète te na koexplike yo pe na kotalisa yo peut-être na likambo moko ozali kosala songolo pakala kosalaka yango lisusu te. Soki tokei na mozindo yango tolobi ke la sagesse ezali eloko oyo moto abotamaka nango. Intelligence eyaka par rapport moto akokola okokoma pe mayele, mais na kati ya bobo moto oyo tobengi sagesse bwanya ezalaka na kati ya moto ye moko. Ezalaki mwa petit résumé mpona komanyola na ndeko oyo akolandanga na mokolo ya lelo parce ke ye abengaki na nzela singa pe alobaki na kati ya bagroupe mwa mingi oyo ngai moko pe ndeko na bino Papa Edi Diba nazali na kati ya bagroupe wana nayokaki loseba pe bato bazongisaki na lombango zela tokomisela yo message. Naza sur akozala convaincu na message oyo. Lelo tozala makambo mingi oyo tokolobela ezali mokolo ya le 26 août 2025. Alors que lobi toali mokolo ya le 27 août 2025 ezali epai wapi bakokata likambo ya ancien ministre na biso ya justice na kombo ya ndeko Constant Mutamba oyo mokili mobimba etelemi Asia, Europa, wapi partout Afrique tito kei na Amerika kuna bakolela que libération ya Constant Mutamba. Likambo oyo ekomi tokomi kotanga yango pe ekokota na kati ya histoire ya mboka na biso. Bandeko bayimboka congolais na lobaka na bino chaque fois tosala makambo mosusu na basentiment te. Et tant qu'un grand analyste ngai ya bino Papa Edi munganga spirituel totali na mosika totali dossier oyo bazuzi bolinga te boya kobima ba victime na nsima ya bato mosusu bakotinda bino. Alors lelo nde tokosola likambo ya Constant Mutamba na ba image na masolo pe tokotambwisa micro baladere na biso ndenge emesana kotambola na kati ya ville ya Kinshasa pa ndeko na biso moko tobengi moko na kati lisu ya Ediba TV Mwana Congo pe Ediba TV Mwana Mboka Congo na kombo ya Maître Shogun. Ye atambolaki pe asololaki atunaki bayimboka mwa mituna pe alekisaki mikro na ye mpona kolakisa bato ke tata mokonzi ya mboka oyo tobengi na kombo ya ministre ya ex ministre oyo alongwaki oyo adepozaki adémissionnaki
na ba titre na ye otobengi Constant Mutamba. Baimboka ezalaka mwa mabe te parce que tolobaka tozalaka na mwa mbangu. Mwa lombangu wana monoko mpe koki kobeta libaku. Ndenge beteki libaku bolimbisi mingi ya kobenga ye tata mokonzi. Mais azali ex-ministre na biso ya justice. Yende kita oyo ezali komata kita kozonga likambo oyo meki munene ezali kozanga esika oyo tokoki kotrouvela yango solution. Ezali likambo kaka ya biso moko bana mboka nde tokosola mpo toyeba epai wapi tokokende nango epai wapi tokosukela nango. Tomela mwa mai moke tozwa spot publicitaire oyo ebongo tozonga na mozindo ya masolo na biso ya mokolo ya lelo oyo etali ministre ex-ministre na biso na nkombo ya Teko Constant Mutamba. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemeli ba dispensaire à mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chérie. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Debo nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et fanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah ouais tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na kopinda ya pampa bana c'est fini tout ça mokolia ngo lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya vanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il bâti misunga babe bayimboka tozongi na lombango na kati ya etando na biso oyo epai wapi tokosolola makambo etali mboka na biso Kongo. Nalobaka na bino na moke mpo na molai ya kotalisa bino ke mboka na biso ezali na baye mboka oyo bali kodirige yango na motema mabe mpe bakendaka nango mosusu na ndenge ya tribalisme mpe na lokoso ya mbongo. Tomonaka makambo moko elekaka mbangu awa na mboka na biso oyo ezali na oyo lelo avandi na eboma ya mboka na biso oyo tobengi président ya assemblée. Totanga nkombo ya moto tozala soni te mpo te bayimboka nyonso basi bafungoli miso. Kisasa lelo epeli moto Kisasa lelo bato bali bakobuka palais de la justice oyo epai wapi ekataka makambo likolo ya injustice ya mboka mpe na bato bazali kozala dérobation ya mboka koloba na nsima ya tata mokonzi oyo torespectaka mingi na bwanya mpe na bokebi na botangi kombone na respect mingi oyo nalobaka na bino butu moi oyo tobengi Monsieur Antoine Félix Tshilombo. Ye azali commandant suprême ya makambo nyonso ya mboka me tokoki kozwa kita nyonso tokitaka kaka na moto na ye te oyo ezali makambo soki etangami ezali ya bana mboka elobami na bareseau nyonso elobami na bachaîne nyonso ya mokili epai wapi batelemeli likambo ya mwana mboka Constant Mutamba azali innocent oyo Kabere avandeli likambo mpo te ye abosani oyo ye asalaka oyo ye azwaka mbano nango na prison bakatelaka ye 20 ans mais 20 ans etikali kokoka te kamera azalaki libanda lelo oyo bato bazwaki mosapi balakisaki tata mokonzi ya mboka. Bayimboka ngai ya bino molobeli ya bapeple ngai ya bino mowumbu ya basali na Nzambe basali na nkolo na nkombo ya munganga spirituel papa Edidiba tozali contre na likambo oyo
mwana mobali oyo azali ex-ministre na biso ya justice asambi likambo oyo bazuzi bakei ti na suka bamoni eloko te me bakateli ye mbano ya 10 ans. Lobi nde ezali mokolo ya suka oyo ye bakokende kokata milulu mikita na ye po te akende kozwa mbano na ye. Eza lokola ndenge bakataki milulu mikita ya Jésus-Christ de Nazareth, roi amonaki ke ye epai oyo Pharaon, ye epai oyo amoni likambo oyo eza susu ya ye te, azongisi yango na maboko ya bapeuple. Mais comme bazalaki toujours na badécision na bango diabolique oyo bazalaki envoûté na makambo mosusu ya posa ya mokili, nde bazwaki batekaki ye. Nde bozokomona likambo ya Constant Mutamba ekokende lolenge pe moko. Lelo oyo peuple congolais aza kofungola misu moke moke. Me natangelaki bino na bayebiso elekaki mbala nsima nalobaki te mingi oyo bokomona bakosala makambo oyo nyonso oyo bazali bakongolais tobengi ba M23. Donc bazali na bizaleli kaka ya M23. Les gens qui ne veulent pas comprendre, mais ils comprennent à travers c'est leur idée. Bango bakanisaka ke soko komi tata mokonzi ya mboka, tu as un bâton de taper là pour changer tout la minute. Te. Et au contraire que Congolais nyonso pe akoki pe kosala ya ye mosala po te lobi azwa lolenge nini oyo akoki kofonctionner. Ndeko Constant Mutamba oyo tobengi lelo ndeko po tolongoli na batitre na ye azali mwana mboka, asali mosala na ye azwi poste wana pe asengeli yango na commandant suprême de la république oyo natangaka nkombo na ye na bwanya pe na bokebi pe na respect mingi oyo tobengi Monsieur Antoine Félix Tshilombo. Apesi ye banzela ya makambo asali ebele awa ya kokanga kuluno akati mutu loboko, ya kokanga kuluna mutu akati mutu kingo mpona kobotola mutu elenge mwasi sak mpona kozwa telefone bakati ya kingo koboma. Il avait des kuluna. Moi j'ai des émissions ici que j'ai déjà fait il y a 7 mois passés. Kozwa kuluna akati mwasi akati na nzoto ya mwasi yango nalobaka na bino na kati ya chaîne oyo ezali chaîne chrétienne pe ezali koteya pe kolakisa peuple de Dieu pe peuple oyo tozali koseve na mokili ya tata Nzambe na bonzoto ya mwasi ayibi ye mwasi adeklare akei pe azongi akati sexe ya mwasi wana. Kuluna abomi tata na ye na mama na ye likolo po awuti kosala mosala ya kuluna. Mwana azongi na ndako na 23h baboti batuni ye akei kozwa baninga na ye libanda mpona koboma baboti wana. Kuluna ayei na groupe ya bato na kati ya ndako na bango mpona koyiba mbongo tata na bango ateki loete lopango mpo basala mission ya mosala mosusu. Me baye na bamiyibi babomi tata na kati ya ndako. Kuluna ndeko Constant Mutamba ye na système ya kolongola race de vipère. Me Vital Kamerhe oyo avandi na trône ya parlement ya mboka amoni yango mabe akei kosala corruption na nzuzi oyo akokata likambo ya Constant Omar et Constant Mutamba. Bolimbisa monoko betaka mabaku na makambo ya lina soni, makambo ya pasi, makambo ekoswa biso na motema tokolala pongi te, tokotya mabolongo na se tokolela butu moi. Innocence ya mwana mobali oyo. Congolais longola makanisi ya kozala M23 d'esprit. Que voulez-vous? Dernièrement, on a la discussion, on a la comparaison de Kamerhe et de Constant Mutamba. Pour la motema nini, pour ozwa nini na sima. Tozwa ba vidéo oyo, ibongo tozonga.
Derrière cette mise en scène, se cache un affrontement plus profond. Il s'agit d'un homme qui voulait réformer, et un système qui ne veut pas mourir. Dans ce théâtre judiciaire diffusé en boucle à la télévision, ce n'est pas la vérité que l'on cherche, mais un homme que l'on veut briser. Les adversaires de Constant Moutamba ne lui pardonneront pas. Face au procès d'enquête sur le prétendu détournement de 19 millions de dollars, Constant Moutamba résiste. Il a même défié le ministère public devant la Cour de cassation. Si les 35 millions ou les 19 millions de dollars sont toujours logés dans le compte du ministère de la Justice, alors il faut arrêter de détourner l'attention du peuple de l'essentiel. Je vous rappelle que devant la Cour de cassation, Constant Moutamba a opposé une résistance juridique rare. Avec un ton calme mais ferme, il a mis au défi le ministère public de produire ne serait-ce qu'une seule preuve matérielle d'un quelconque détournement. La réponse de l'accusation porte sur l'intention et non sur le détournement. Ce n'est pas le détournement qui est reproché, mais l'intention de détourner. Depuis quand on juge l'intention en l'absence de l'acte en droit pénal? Depuis quand une volonté supposée et non démontrée devient-elle la base d'un procès télévisé? La dérive est grave, car elle fait basculer le système judiciaire de la sanction de faits avérés à la persécution d'intentions imaginées. Ce jeune ministre courageux est juste poursuivi par des vautours qui vivent de la mafia organisée. Nous devons être clairs à ce sujet. Il faut qualifier ce procès télévisé de théâtre. C'est un théâtre qui a pour but de détourner l'attention nationale de priorité. Comment expliquer que celui qui a donné le ton pour remédier à une justice malade soit poursuivi tout simplement parce que le procureur près la Cour de cassation aurait vu les intentions? Les experts juristes disent qu'en matière de détournement, on constate la disparition des fonds, ce qui n'est pas le cas avec Constant Moutamba. Ce procès n'est pas anodin. Il interroge la conception même de l'état de droit en RDC. Dans cette affaire, le véritable détournement n'est peut-être pas celui des fonds, mais celui de la vérité. Moutamba est jusqu'ici un ancien ministre accusé sans preuve tangible. Le prétendu compte du scandale de la Raobank n'a pas été ouvert par lui. Constant Moutamba a rappelé que ce compte a été créé et utilisé par ses prédécesseurs. À son arrivée à la tête du ministère de la Justice, ce compte contenait 8 millions de dollars. Mais aujourd'hui ce compte contient plus de 30 millions. Faut-il condamner un ministre pour avoir sécurisé les finances publiques? Mais pourquoi Constant Moutamba est poursuivi s'il n'a pas détourné? Doit-on incriminer un homme pour avoir multiplié par 4 les ressources du ministère de la Justice? Il n'existe pas un seul document dans lequel on peut nous prouver que les mêmes hommes en question voulaient piquer 19 millions de son compte, d'une part. Ou doit-on plutôt s'interroger sur les véritables motivations de ceux qui l'accusent? Le débat aujourd'hui s'articule sur les intentions de détournement que relève le ministère public. C'est à ce niveau qu'il y a ambiguïté. Au-delà des apparences judiciaires, ce procès sent le règlement de comptes politiques, au détriment de la vérité et de la justice, et surtout au détriment des priorités nationales. Depuis quand la justice congolaise sanctionne-t-elle l'intention supposée d'un détournement, en l'absence de la moindre disparition de fonds? Ce glissement sémantique et judiciaire est d'une gravité extrême. Les juristes sont unanimes sur cette question. En matière de détournement de fonds publics, l'élément central est la constatation de la disparition des ressources. Or, dans ce dossier, les fonds sont bel et bien présents, logés dans le compte officiel du ministère de la Justice. Tout porte à croire que Constant Moutamba paie le prix de son courage politique et de sa volonté de réforme. Dès sa nomination, il s'est imposé comme un acteur majeur de la refondation de la justice congolaise, un secteur gangrené par des décennies d'instrumentalisation politique et de prédation financière. Ce jeune dynamique et déterminé représentait une menace réelle pour les réseaux mafieux qui vivent de l'instabilité judiciaire. Ces vautours ont toujours travaillé pour maintenir la justice en état de fragilité, et Moutamba était le point de rupture qu'il fallait abattre. Il était la rupture que redoutaient ceux qui ont fait de la justice une rente personnelle. Moutamba parlait
Baimboka esali pasi na lobaka na bino ba émission na nga mingere na chaka yango ezalaka mpona édifier kolakisa patriote congolais awa na lobi na Ediba TV mwana mboka Congo me mikolo mingi na kosangisa ba émission yango ezala politique ezala chrétien na okochango na ba chaîne moko kaka po te yo moto landaka o comprendre que na li toujours moto moko na deux casquettes pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste. Joba image était yonini et la yoni soki moto azaki innocent. Est-ce que bato bakovanda pa na ye, bato bakolala pa na ye, bato bakorebele, bato bakotomboka soki ezalaki Vital Kamerhe, est-ce que bato balabandaka pa na ye, bato balalaka pa na ye, bato basalaka ba veillée de prière, bato babondela ngai moko oyo munganga spirituel na lalité des jours oyo tension ebele na kotala mutu oyo amemeli biso justice moko ya correct mpona mboka na biso pe alapi ndai lokola tata mokonzi ya mboka alapaka ndai mpona mboka na ye Congo ndenge nga munganga spirituel mpe nalapa ndai na kotikalaka jamais changer bande nanga même si oza même sang na ngai même si oboti na tobota bino tata moko mama moko na kotikalaka jamais changer maloba nanga parce que nalobaki yango bien naza ni moto ya UDPS naza ni tshisekidiste mais nazali toujours na bande ya vision ya tata mokonzi ya mboka donc je suis fier de ça. Oyo ya kosala yali komonana sikoyo bato ya bajor na ye ezali barange na biso tozali ebele na linie wana bacosta Mutamba bandeko Elisière basango ndeko sango wana ezali vision nanga yo okopekisanga te ngai moko nganga spirituel la spiritualité eza bongo bato bakotambola na réalité pe vérité ya mokili oyo peuple congolais nde nalobaka na bino chaque fois 2028 biso tokoya mpe tokoya mpo tosala mosala na makambo oyo peut-être lelo bokobenga kini fulu mais wana ekokóma so kini fulu te ekozonga kini la belle naza na secret nango na maboko naza nango na maboko parce que je suis vrai kinois né grandi na kati ya Kisasa lelo tose retrouva libanda na baraison na biso privé oyo esala tozala libanda mais toyaka nde kozwa mayele polo biere tokozonga mboka tosalela mboka na biso avec un amour du prochain bayimboka tozonga na spot publicitaire oyo ebongo toleka na baeteni ya bavideo oyo etikali ndambu mpona kolakisa yo ke toza kosala analyse moko ezali bubarte ezali baanalyse oyo eza kolakisa ke pourquoi kaka biso bakongole mais totiki monguna oyo dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye lisu liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu là, dès la salle de
nyonso aza na poto soki atimi bongo mpona fondation ata $7 asimba yango te ongele batiki $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aime bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokomaka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoine yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe bameyani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo naosomba motuka na moko ntango na motuka ya mbongo afami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki consolation ya poto biso moko tokozwa mwa charge nasalaka na nga na hotel nadimi na nga napesa ta ndambo mpo na traitima ya motamba papa faci wani nakitisima ya biso kotika biso te yoka biso mama papa faci wani bamama toleli otindela biso ye papa otindela biso ye toye guerre te toye koswana te toye kofinga te me toyeka kosenga libération libération papa libération merci pachiwanyi Vamos a
poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta. Voilà des retours na kata chaîne na biso Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na humble serviteur monganga spirituel papa Ediba nyonso nalobaki na bino na ebandeli bovivre yango na katikati awa ya courant ya émission na ngai nalobi na bino ke bato bayali koboma biso koboma peuple congolais ezali président partant oyo akendaki na nkombo ya Hippolyte Kanambe na bande ya bato na ye nyonso oyo ba M23 mais totikalaki na M23 moko azali en tête avandi na kati ya trône ya mboka na biso ye nde azali kosala des autres le 27 ezali lobi nakoyebisa peuple congolais tout de partout oyo bozali partout nga na ali partout aza na Washington oyo aza wapi totelema mpona likambo ya Constant Mutamba tolala pongi te totelema tobengana monguna oyo avandi na trône le 27 il faut destituer ye balongola ye epai wana parce que azali kosala désordre na kati ya mboka na biso na niveau nyonso na classe sociale na classe politique ayaki nde koboma kodégorge biso kosala ke peuple congolais azala na balabala bakanisi toyali peuple congolais oyo tozalaki na ntango wana ya makambo ya mokili ya sentiment ya musique ya kokende loyenge lelo tokomi peuple congolais oza kosala nyonso molitoi na yo eza na radio ndenge bato bavivaka na mokili bayimboka ezali message na bino oyo namemelaki bino na mokolo lelo humble serviteur na bino na nkombo ya monganga spirituel papa Ediba oyo nayelaka bino masolo kitoko mpe masisi kitoko tellement ke bakomi ebele oyo bozali kosala mosala kitoko na kati ya chaîne oyo napesi bino de partout bambote nde nayebisaki bino août septembre octobre bokosepela bokovivre makambo ebele na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo mpe tokosala monétisation ya chaîne na bino mpo te tokóma bapartenaire sikoyo na kati ya YouTube mpo te bozwaka ya mingi koleka mpo te epermettre nga mpe tobuka oyo tolonaki mpo tosepela na mosala oyo lobi bomona baplateau na baplateau lobi bomona bainvité oyo monganga spirituel nabaki na kobengisa comme les grands analystes ya mboka oyo Yves Mupompa Noël Kindongo Papi Botuli bazali tellement ki ebele oyo tokotravaille na bango na courant ya mikolo oyo ezali koya mpe na kati ya bospiritualité oyo tobengi ya mosala ya tata ndenge tolobaka toujours bokomona bayimboka bakoya ebele surtout mingi bamama na kotanga bakombo na bango oyo basi bapesamaki baliste mama Jacqueline Baya mama Mifa mama Annie kombo en tout cas bozali ebele bakombo mosusu ekimi mais yo yebi ki opesaki deja kombo na kati ya liste mama Edith tellement ke monganga spirituel akozala na bino na mikolo ya likoya mpona kolakisa eloko nini babengi célibataire eloko nini babengi kozala na kati ya mariage eza na différence nini bokomona bamama wana bokomona bandeko wana na plateau tokosolola tokokabola lokola pasteur
Joseph, Lokola, Papa Bazebele, Prophète, Pacho, Botuta, Bokomona, bango nyonso awa tokosolola mingi pona ko maniola pe kolakisa peuple de Dieu et loko ni tokosala na mikolo ezali koya. Donc il y en aura beaucoup de programmes, chers spectateurs, pour édifier peuple de Dieu, vous montrer comment chaîne Nabino ezali kosala ba œuvre pe tozali kotambola toujours pona kozwa mayele kobakisa oyo na mikolo ezali koya. Baimboka napesaka toujours mbote na ba oyo bazalaka toujours ba soutien na biso na kati ya chaîne oyo. Alors tozali kolela likambo caméra chaîne na biso mosusu wana ekomi na problème ya caméra makasi tema ke nasalelaka 2 caméras chaîne oyo eza pe na caméra mosusu chaîne na biso na caméra. Donc on a un problème de technique pour les caméras na biso wana ezalaki na mwa problème yango tokomi ko utiliser caméra moko. Nde ba émission mingi ezokota na chaîne moko ezokota na chaîne mosusu wana vraiment médité selon ba programme na biso tosalela awa na kati ya chaîne na biso Ediba TV oyo ekambami na munganga spirituel. Napesaka mbote na baye oyo basalaka mosala kitoko lokola Jojo Muzinga ye azali moko na kati ya chaîne oyo azali kosala mosala ya montage, mosala ya prise de son, mosala mingi ya barrangement pour na kati ya Ediba TV mwana Congo. Pe na pesi mbote na Dadi 15 na Mikila Poto, Fiston Kabwena, Simplice na Montréal, Otobeki Lutonadio, moninga ya Franck Matosilwa. Boyo kakape bo pesaka ba conseil ndenge mingi ndeko Simplice Ombere asalaka. Na pesi bino bambote mokili mobimba mama Claudine Tumba, Virginie Wassa leki na Katimini, bambote partout boza tellement ki ebele Maman Oneli Kabeya, en tout cas, vous êtes nombreux. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Beaucoup taka, beau s'abonner, membre nangai, ou toujours to benaka à l'ombre, ou yo mukili. Et l'ingakate ba yeba bango, mais mosala kitoko pe ko édifier yabino ndeko leki yaya na mosala oyo nazali kosala pona ko matisa toujours honneur ya mboka na biso. Tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te ya bino ya mwana. Bye bye. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayoko tanabanda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana o bazana ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Nabesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, o ba gisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisa bino.